Soit na day neti day commandé comment le na Kinshasa so muto ki sanga matanga mutu pa comment ta neti nga sala semblaté chamna soto lobana no to kufina oyana moto susi bantu ngolo bakanyendo susi bantu bakanyendo sikolo bakanyendo bakanyendo ki baba takina tantu mutabali abantu balaki mutasama mbona tutu et là pardon c'est moi c'est sensible non seulement que il y a un théâtre par moment il y a entre nous et Zala maintenant tout le monde qui sont pas non seulement tout le monde sont pas pas chaîne YouTube que non vous attention à y à no qui boki pas babilo on a bino en sur la main à yo bois ça dans bongo oui c'est dans tout les autres qui sont si en haut to collègue à la télé poto bana rolele sozi na biso et to bosa de so to kumie donc c'est là quand on est au théâtre on a regardé ça c'est pas dans le théâtre et c'est pas ça ailleurs ça biso na les émissions tout le monde va dire comme ça ça qui on est au baquet on t'a pas vu sur malade ça je ne sais pas pe bande ko so ba comédie msubo finga na miso na bino bien botala banzana mino botambola est-ce que bozotambola bien po boko masima no boko makosali ba réputation ba ngamo na mona ngori na vandi boye na beti baka ngaba sesa ngala na ba testa ba veille chef n'a pas grand frère ngabo viki tsole na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele ayangania. Tous les coups sont permis, sauf les jeunes jours, mesdames et messieurs. Nous sommes à Kinshasa, 13h de Kinshasa. Nous sommes là pour vous donner des informations par rapport à la question d'actualité. Vous le savez tous, l'artiste et comédien Souzy Bantou Autotika Bissou. Donc ça fait très mal comme on a autour des artistes et comédiens. Louis à chaque fois après un mois. Mais aujourd'hui, j'ai encore le réel plaisir de recevoir parmi les artistes et comédiens au Moko Azali, Ami Azaser Naye, Rihanna Solé. C'est avec elle, Tomé Gosolo, notre artiste Akoufaki, na maladie haute Zoyoka. Deux avril, to ezara barimer, c'est avec elle to solo là dans Nyon Sotoeba. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde d'artiste? Elle s'appelle Rihanna Solé, c'est avec elle to décortiquer to eba nini Solé dans le monde d'artiste. Tout le monde a frère Nabiso, c'est un artiste aussi. Oyo appelle ça qui roule dans la télévision, il a parlé des situations oyo Solé dans artiste comédien, oyo est dérangé ba vérité oyo so abimi, c'est ça li passe comment les artistes et comédiens bazalana amour tenu to yoka. C'est avec Rihanna to solo là to eba nini Solé et notre sœur Akoufaki na maladie Otozoyoka. Moi ça me fait très mal que yoka ba rimer aux circuler Akoufina Otozoyoka mais ça la ngata pas si nazora même pas ko loba maladie Otozoyoka mais avec elle to solo to eba nini eleki na kati ya santé à notre sœur étudiant encore un grand merci à notre équipe technique qui travaille toujours au formulaire. Merci à vous Meldini, merci à vous Hervé Chinois, Tonto Play ozo contrôler na montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là je vois mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemplaire à suivre, Kenny West, garçon de la ville, Natacha Gola qui me suit depuis Londres, et Varis Abdallah, on est ensemble. Je suis là avec Rihanna Solé, c'est avec elle to solo to et Banine Solé quand monde d'artiste et comédien parce qu'après un mois, 2 mois, tout le monde a bali. Voilà, je dis bonjour et meilleur vers Rihanna Solé. Merci Chamala. On appelle Baksami, mes partenaires.
Sans problème, on est ensemble. Boni Bassangwa Nicolas Mokonzi. Aza toujours en forme, Maurice Medipé. Merci beaucoup. Na sepeli kozana au Soussou. J'espère que ça déjà déjà. Merci beaucoup vraiment. Na sepeli un bon début de la semaine à Baboni na biso tout. Merci beaucoup, un bon début de la semaine na Dorcas Bolokoko, Mama Bilialia et bon début de la semaine na Diedo Diasso, mon partenaire privé. Bon début de la semaine na Nao, comme d'habitude. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Elle est là, notre invitée, Rihanna Ntsole. C'est un artiste et comédien au bébé. Comment vous l'en ancien groupe, il y a Lisboy Fondation. Et pas président, la biso l'a dit, Sobe au bébé, comment incarner un rôle, tout va passer, donc c'est avec elle, Tomega Solo, Toeba. Parcours, moi, mon keto, quand tu as vite fait la question d'actualité, bon président l'a dit, Sobe, bon Lisboy Fondation. Ouais, merci beaucoup, président l'a dit, Sobe, Zaki, Toko Makasi, toujours un voyage, toujours un contrat, toujours un spectacle. J'espère que nous avons même sur Internet. Nous savons bien, aussi ça protéger base Nabiso. On a qui principal, on a joué avec chef Nanga Samba, je te sali. Tous sur la pièce Nabiso dans terrain comme d'habitude. Chaque dimanche à 20h30, Libala au Dubaï. Bon consommé. Pièce à Siga Zoya. Tes pièces à Siga ils attendent aussi ça protéger base. Rihanna Ntsole à protéger qui base na bien te. Na film Nabiso ils déjà dans terrain. Libala au Dubaï. Alors, Rihanna Ntsole pas zawana, Bukaboye balibala au Dubaï, Zani no senga la fan tout ya Lisboy Fondation. Vous allez toujours branché chaque dimanche à 20h30 la chaîne Abisso le Kakana. Chaque lundi à partir déjà à 8h, Bazong sera déjà passé na Abisso vraiment. Vous allez venir nombreux belé à Rotala. Botala vraiment. Ce que vous otala ya ngone que c'est Abisso sous force, na ba commentaire na bino na ba peine na bino que c'est Abisso sous force vraiment makasi. Voilà, merci beaucoup. Rihanna Ntsole, Ronsa Massamba, depuis ça va être toutes nos questions. On a remarqué, na ba titre tous les rois de la forêt après ça la dit sobe pas Zorango, après ça on a un rôle. Le roi est la rare parce que ba bon bel phénomène tout ça la rare. Ouais, merci beaucoup na répondre c'est vieux comme nani. Ronsa Massamba. Ronsa Massamba je te sali en na ndenge ka ya wenge esprit wenge, biso va toi wenge. Avant ça la nyonso, chamala tu la ta couleur boka boleza di wenge. Cause la propre c'est wenge. Bon chic, bon genre. C'est ça, c'est des wenge. Comprends? Tu au monde rabeto moni ba faire rigolo ba hôtel mais c'est du wenge. Comme on a un mot boyé ba vient biso wana nan. Ba aux États-Unis comme kiminga muke. Il boit un piano. Il boit un piano, c'est du wenge. C'est ça, idéologie yango wana. Phénomène azamona wenge. Tant qu'azamona wenge, azamo konza ba wenge. Idéologie vient na biso wera son na sala yango pas même on a théâtre. Yango ne bozora wera na musique ndefo bozape la die sobe na théâtre. C'est ça. Ceux qui vont présenter l'artiste à Mboka Yamakasi, ba wera son bozala, ba na théâtre, ba la die sobe bozala yango monaka akokubina monaka kokumisa mutu soki akufi. Mais yé akumisaka wera son temps azana da vivant boy. Tout le avant de la TV, si des gens pata, hôtel n'a pas porte-parole, na yé, bah vient à biso bah c'est du co-wenge, bah vandi va babi ouah te phénomène vraiment Fazalaka. Merci beaucoup Ronsa Massamba, j'espère qu'il y a aucune question c'est un Solan Rihanna parce que le goyo pas de monde on a coïncidence mais c'est juste un moment la dit sobe à rendre sincère na artiste na le roi de la forêt par rapport à petit titre boy il y a Jean Abesson en théâtre. Merci beaucoup on est là Rihanna Ntsole vraiment tous en au moins vite fait parce que matière au son nous a tellement ébélé mais le oyo Lisboy Fondation plus de années belé au sali combien de temps na kata Lisboy Fondation. Ouais président gouvernement na Lisboy Fondation a direct. Na so je me trompe pas na cause d'aller na 5 ans OK 6 ans. Moi ba rôle peu moins belé quand même. Banda na kota Lisboy, c'est la première fois que je joue rôle protéger base principale. Ouais, mais banda na kota Lisboy na no rôle mo le kanga na persité. Ba rôle non c'est les grands nazala wana. Mpe nazala place c'est Jésus Kende. To mona ki na DJ Arafat na biso Matmuto ba pesa ki ja koka ki onte mais Jésus qui par Rihanna comme d'habitude Lisboy za parler na na qui était parler na ba massa tout bazana baza ba parler na na zalaka mona les rois du rire ya phénomène la dit esobe ba tanyo so na za wana banana koti na 5 ans oyo na rôle pièce tout et le carena so na kati bazo déclarer paiement trop c'est comme si Rihanna nous a trotté na banzonzi de tout monde a si la zora ba tu belva zora yo monde na jona ba monde pena yo zo pe sa position.
Non, premièrement, on a passé ma sœur, on a biso au bon début de la semaine, place baza maman Belvi Kandi, Sila Bisalou, Ursel Péchang à Black Light, Dinana, au bossa fierté à Mboka. Baza ma sœur, idéologie na bana, on a bien, il y a que produit vraiment biso ba petit na bango autobimi na sima. Et ça vraiment bien mais kokeli bosso ya kokomate. Kokeli bosso ya komanga la zone ça va tout na idéologie ya Mimi Kabongo. Mimi Kabongo za génération na ba Sila Bisalou na ba Ursel Péchanga mais tant la Mimi Kabongo RAO pas fouka. Moi temps ayebi m'a pris. C'est ça. Mais Mimi Kabongo déjà, Mimi Kabongo za artère il y a YouTube té, za artère il y a CD. On comprend. Mais batebele misus ba yo comprendre Mimi Kabongo lelo. Mais ngari na so déjà na zo reconnaître Mimi Kabongo des prix. Nazara da fan de Mimi Kabongo des prix. Yo no bani même pas boulot. D'écoute théâtre exaté. On comprend. Nazara da fan ya Mimi Kabongo. Mais ba Ursi Péchanga ba ba Black Light, ba Sila Bisal ba cartona ba Belvi Kandi ba cartona. Mais tala lelo Mimi Kandi tant ba di dana ba bimi na ba Mimi Kabongo. Mutoko ba ke Mimi Kabongo bimi lelo. Mais Mimi Kabongo amutakala. Comprends, yango pe pa na rien na sole ta rezate. Eza na ba ancien wana. Ba yaya wana. Ba mère wana. Jou ba tala na selo casting na bango. Te rôle oyo mutu fa karnango bien c'est rien na sole. Moi ça m'a mis les olo muke. Oui, je suis d'accord. Ouais. Rapidement ba réseau ça la ligne des réseaux pour na ba zote na ba nzonzi pa ba mère wana ba mo ba critères ebele. Makambo belé senga il faut kende côté bima biro relation so sona moto te yo jemba rozoyo est-ce que ça répond à boulot te senga rapidement makambo pour solara bien des salaires carte sonde non so ba lobby ezalaka bien biso to yeba terre ebele ba na simba pe pa na ba jouer te ba te belé baza pe na ba groupe na ba na ba terre na ba simba ba jouer te to monde pe ba terre musu même na ba groupe musu ba jouer pe kitoko mais ba ser wana ba benga bango te eza nini est-ce que c'est ça likamba pifo puis faut lancer betika pan o le kana kitoko ngaya lelo batu ba comprendre que Mimi Kabongo mais Mimi Kabongo za ba star o emsunga rien na sole na zano na mayo dobe emsuna na kale chic na no me otala lelo oui ngana respectera ye makasi o mane na linga ke makasi na respectera ye comprends azaba yaya o bossa fierté ya Congo elembisa qui était amon teke oui na bimaka na Sila na bimaka na Belleville mana na baninga ba likolo batikinga mais lelo yo chose ne souris ndenga rien na so na lembate na 12 ans na théâtre mais na ko lembate ko na sali 12 ans mutu moko yelelo le kinga non et ça likamba aura ya mutu na temps ya mutu c'est ça. Et voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'était important toujours tantôt sur la situation. Il y a parcours notre invité parce que c'est elle qui a invité Nabiso. On va parler maintenant question d'actualité parce qu'il y a encore des actualités de ça la passi, comme on a tout qui sert Nabiso tout ce Nabiso sous ban tout paix à son âme épée à son âme à l'artiste et ça là qui ont dingé ni ko so sangoana ya koyoka sert na yo sous ban tout à so. Merci beaucoup mais mutu moko ta sepela na liwa. Quelque chose est ennemi oiseau bundisa yo même ba yebiso wana za diable wana mtatungisa bo moina yo o sepilata kufa atata na ba prière ne to sambela nzambe boma benemi nanga so ba bomi eboye take oza humain oyo ka moi mobe etambola kasi no mais ba serge na biso ba suzi bantu totala bango na TV nzambe msusu azozwa bandeko na biso ba yana biso avant o biso ba riana tozu ba espace nani yo travailler na bango te eza déjà ba eloko moko ezeme ma biso na mabe eloko na osenga kana famille biologique mes condoléances paix courage pe na ngam na biso ba comédien tolela na nde ba Christ balelaka eloko na osenga biso va tolela nde ba Christ balelaka na sima ya liwo na mona kamambo ebeluka ke libele bima même biso ba chaîne ya YouTube to luka to zo ba mbongo na simaliwa mutu so mutu akufa ka mutu azokoma matière ekoti ma na osenga côté ba comédien côté ya sœur na biso sizuba to datiki biso eza la matière te eza la vraiment matière te eza la passi eza la vraiment passi ne passi eza salanga eza la bandeko mususu elo na senga yango na kati yote riana metoti omona même jour ya sango ya liwa ya notre sœur susi bantu to moni presque ba artiste comédien nyonso baye. Oh non, presque tout le monde a été na tom qui est tout le monde artiste tout bas c'est bon s'il vous plaît comment demander la question donc tout le monde batu ba moni facilement na sango ya ko sango artiste akufa pas tout le monde artiste msozo akufa ba doya mwanda mais tout le monde ya sangisi pena batu tout na jour ya sango non premièrement non moni mutu so aye na day neti day commandé comment lelo na Kishasa so mutu akisanga matanga mutu pas comment neti nga sala assemblaté chamna soto lobana no to kufina oyana ngati
nga za mutabongo nga na va esprit wenge même na yebisaka bato oyo aza na nga na rancune oyoki mama na nga tata na nga leki na ngai ndeko na ngai nzambe azwi molimo na ekoya na loyenge te osimba ngai olela oya nga va na idéologie averambo swana etene matanga no yobwaki waka ye ngai rien na soyi na za idéologie averambo quand même ko assister aux na passe tango ye ko assister nga na passe après avoir wana otala ba défaut na nga après matango ko sala nga analyse on comprend alors tous à la vraie quand moi rien na linga vrai na linga faute comprends chama na linga vrai so za nga vrai na za no vrai ba ye parce que sous ça qui vrai na bango azaki vrai na bango pe après wana babi ke avant na kufa asaki déjà hospitalisé il paraît tellement toyo kazaki malade on a ba vidéo c'est ça on comprend tout le monde dans la vidéo ils circulé na ba bonbon tout consort ça fait mal comment on est là bongo tant ba yoki babi ke ndeko na biso ya na biso mwana biso place azalaki to ka sorti moko ya bien message moko ya bien mais to ka faux message moko ya triste François Balbango bongo c'était voilà c'est ça merci c'est que na komo ko bala mamba français to vana mukie côté vidéo wana côté la vidéo à celle ya ba bien dernière vidéo na parce que à lozolo baka oui na bi que Hervé chinois a ko illustré biso vidéo wana koto à celle vidéo zolo baka so za na pema ko komisa nzambe ba bien après vidéo na mbala monda kataki bon c'est lo bino nde bozo kanga pena nde na yokeli vidéo les aki en 22 jours avant 2 jours va 2 jours bon nde biso to comment aza star mamba star e bomba mati ndaza star habite na sa vidéo na ngai par exemple bablo msuto to commence en lelo to commence ba vine msuto commence na ba TikTok lelo na ko bika ako sa vidéo na nga na kumisi nzambe na place na uti na place na komi lelo dans le sens que sera yeba kite ke akokufa parce que muta yeba ke akokufa liwe za na kabamba nga na lukana comme déjà triomphal c'est ça comprendre mutu monta vendre rabeliwa yaka non asa que on a temps normal mais ya ko arriver lelo akufi c'est ça ndepe bato balobaka soki mutu asantaka liwa na ye mpo nga na oshamalanga nano tokóma kote wana te c'est ça bon ezaka babiloko mo nde eyaka c'est ça. Et voilà, merci beaucoup. Nous sommes là toujours dans cette émission, mesdames et messieurs. Tous en a audio, mon boy artiste et comédien, peine de Gonayo, et Chirika, n'habite comment ensemble, au comment, tout ça l'émission, ça l'est audio, tout mes gros solo parce qu'il y a de Gonayo, pour ça les moussala. Il est mal, ils sont mon comédien, on est à la base de tout ça. Net ça est le mot que c'est en passant. Souci bantu migolo bakanyendo. Ah, souci bantu bakanyendo migolo. C'est quoi le bakanyendo kinde. Bakanyendo qui va battre théâtre. Mutabanga ya watu maladi mutasama mbwana tout. Et là pardon, dossier moins sensible. Mais bantu bakanyendo migolo. C'est quoi le comédien, on est à la base de tout ça. Net ça est le mot que c'est en passant. Souci bantu migolo bakanyendo. Souci bantu bakanyendo migolo. C'est quoi le bakanyendo kinde. Bakanyendo qui va battre théâtre. Mutabanga ya watu maladi mutasama mbwana tout. Et là pardon, dossier moins sensible. Mais yo to bimisha sana tu une question. Ba bo tare c'est comme dans le mission bo yo récupérer micro bo basé là. Zo le tali sur moins sensible. Et tant mon pas ça on a rata ilo na plateau té. Donc bakanyendo qui soit biloko ngalinga ba na ndengeni. Okopoza manière maladie. Babiloko wana. Parce que non seulement que il y a théâtre pas mambo ya biloko là entre nous et Zala. Mais quand on remonte tout ça ba fan. Non seulement tout le monde soit pas fan, n'a pas trop de chaîne YouTube, que non, vous avez l'attention à y aller, à qui bokeh pas, Babylon, on a bien noir, sur la main à yo, bois ça dans le bongo. Oui, souci bantou. Les gens qui souci en haut, to collègue à la télé, pour tout banda rouler les soucis na biso et tout, ça dit ça va tout gommer. Non, c'est là. Quand on est au théâtre, on a regardé. Ça se passe dans le théâtre. Et c'est pas ça ailleurs. Les habitants ont des émissions, tout le monde a des émissions, pas ça qui on est au baquet. On t'a pas vu sur malade. Non, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Tu n'as pas encore affirmé et l'on m'a peut-être par rapport à nous ici que j'affirme, mais c'est le rose après. Son lui se soutient micro et puis il va gagner un look. Oh là là. Ok, voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Allez-y comprendre, là c'est l'artiste Chirika, donc c'est un artiste et comédien aussi, qui est invité dans une émission. Bon, comment l'artiste il a parlé, donc bandeko et artiste et comédien, tout le monde ça, on a bakanga la paix son âme notre sœur Suzy Bantu qui est inda salara ndogene mutu. Ce artiste est moi razu malade il y a moi si et ça est donc tout me réfléchir. Ok, aujourd'hui comment Chirika il a parlé que bandeko na binu ya basi bakanga Suzy Bantu ndoki.
et les lois banso ka kufeza parmi ba passe ou provoquer ba malade ne réaction na organe. Mon papa mana nunga na tombola kindoki te. Po ndoki na leta basambela yango te. Ndoki na so de bandi otombola e. Ya ozana mkomo otombolo te. C'est que ya okitiso. Pas nga na considérer ndoki te. Ndoki azalaka te. Ndoki na eza yo moko. Siko bino boyebi ndenge nini suzi bantu azalaki ndoki. Defait na biso azalaki ndoki. Tant que yo yebi azalaki ndoki, c'est que bonda bima bino mbale. Est-ce que yim taboke la rabino maladi ndenge bantu akufi lelo sa média tiki biso. C'est que ba comédie ba koyela biso soute na média ke nga ba boke nga maladi boy. Nga ba sali nga boy. Merci. Suzi bantu aki ope mané na kimia mais to ça pour ça comédie mo royo lo bateke ba boke les sous maladi. Bino mo na ba conduite na mino bo otambo longo eza mabe. Bo linga mi bala ba. Ba kisi trop bino ba artiste. Te. Papa, continue nga kisi te. Ngai na yebisaka batu même fona bandelango nga na bela PC 7 fois. Balobati nga noka ba artiste comédie ba bokela yo. Non, nga bela PC na nga 7 fois. Na bela PC 7 fois ba ninga nango to lekana na groupe sans souci ba yebi. Na bela PC 7 fois. PC na nga e yana ba théâtre te. E yana nga moko conduite. On fait au liberté ta vérité quand même. Mais oui, nga PC na nga na conduite na ngai. Parce que na linga ki mobala batu, moi sinem ta. Ah, o sala nini? Mais oui, na linga mobala batu, moi sinem ta. Ah. Omenga na yebisi oti. Alors, pe bande ko so ba comédie msubo fungwa na misu na bino bien. Botala banzana mino bo takola. Est-ce que bozo tambola bien? Po boko masima no boko makosali ba réputation bato. Ngamo na mona ngo riana na vani boye. Na beti baka ngaba sesa ngala na ba testa ba VHF na pas grand frère nga bovi kitsole. A dépasser mbongo. Ngada PC 7 fois. Nga PC 7 fois ça ba jeter. Si les ongles si les ongles ko tuna mail ya mona moyebso. Nga na koma ko lata na ba vert misu ebebanga. Pour ne kota nga tina misu. On a ba nini wana? Ça fait il est déjà 6 ans passés. Hein? On comprend? Tant on a yebi ke batuninga basali mana bi malade ezonga pamba te ce que ozali kambo sali. Atuninga bi landa boye nga bi te wi na bi mana on mari mo boye yem tazwa. Bi na vérité. Oui, pourquoi pas tant on a lingi fina ngebonga. Tant ba sante batona basali sarbata batu ba misala babe. Abi amoni boye oui sur le bi vérité bo tiki relation na oza bien ko la mbongo te ngana ndo na mbongo ba futela nga banda kwa cher à vivre bien. Ata sombele nga mutuka te mais mutuka ezaki permanent pour nga na ndo tambola. Vous comprenez? Mais tant nga mona vandi conscience na ngai et reprochant que conduite na ngai eza mabe natika ko accuser ba ninga na nga. Chance pe à ma grande surprise na lekaka pe na télé te na akizaka mutu. Nga mona ba ningo bazanki environ na ngai en environ nga s'il vous plaît ba ne ba to sololi ba comprendre que ba ki pe cause ya maladie. Cause ya maladie na ngai. Vous comprenez? Na vanda l'aise. Est-ce que bango moko batali na banzela bango bazokende bisika bazokende mibali bazolinga ba foyer batu bozo bebisa comprendre biso lo to komo linga ka chamala fona za chile chemise à pop son à parfum maka c'est ça olingi ke mbala batu chaque fin du mois atindela ko ba koli eza pe na artiste mususu oyeba kozwa ba koli oyeba kozwa ba koli pa fan na yo ya mobali na fan no ya mwasi mutaza fan na yo mais oyaka wana obeta mobala fan na yo mosinzo koma pe mobala na légalement wana bino olingi makambo wana fort ba artiste comme oui effectivement tolingi yango mais la mibali yo mobile no intel na artiste intel boyela boma et là on va pas comprendre raté ko la mobile c'est trop dur netinga même groupe na bino bo travail te ngana nga esa batuna théâtre ngana tikolo linga mobile te mukono linga mobile na théâtre na linga babombanga te non la linga te ba président ba théâtre mon caché te nga linga amu caché abisa elengi fort mala cameraman no benanga besenga na mabe long jambe long jambe siko yebisanga mobile ni na boyo linganga si oka caché te na singa ngote nga bongo te na esna age na ngamuto ko linga ngabombanga po na mi kumisa na ngamoko chama na kitoko na propre long jambe liko nango na pembete na mundu te la show partout quand de monde na partout siko yebisanga pe na yebi nzambe pe mutu na ngesala mobala boyanga te o comprendre na linga te yango même ba président ba théâtre na basala sanga ba jouer na te ba c'est ça ba jeter zo ba rôle vite fait ba loba ko to pesa marambo jamais na tika ça ba jouer na te na sala ngote la ba jouer na te so ba bazwaka rôle na sabino lelo on peut trop avoir rôle ce qu'on bazwaka rôle ya bien faut ba kwanga yo c'est que bato ba ka phrase li solo pour ba se pesa bino ba journaliste ba se pesa na bato chaîne o pour ba bengi na deuxième émission et alors kuta na ba groupe théâtral nyonso na tambola ko zo rôle ça veut dire ko zo rôle pour jouer
excuse eza ko bosser na na jeune na yo na c'est le casting de basali babi te a photo tia Rihanna vous comprenez c'est tout c'est tout na lo musuti subasmo foza na se wana foza peut permettre si quand on a subasma na ba kwangi yo ese liboso caméra ko kwanga mtezala eza yo mto jouer c'est ça ça là on peut bien abandonner na bino là si je te confirme wosi ko basala wana bazala ba complexe ba yebe loko ba osala te neti ngana yebi ke Rihanna sole ata 100% te 80% ya art na nango botie boy to beta ata botie ngana ba nani tala mutu loka ba Vivienne Abiel ba Messi ba no benga bona ba théâtre ba Vivienne Abiel mais na joana ye ba tableau moko ba tu ba vani ba mère na biso ba mamu seka ba beti maboko c'est qu'on a un complexe à bang à star mode complexe exacté na art non peso respect que yaya ta que leki mais on a banga yo so pendeni non rien sur les 1000 esprits il y a vrai pe muta balki sango phénomène sobe la sobe avant da tanga bio 1000 esprits ngana botama ka da teti na ndinga palais guerrier mais phénomène sobe tel ka bio 1000 esprits taka mutu lo sobe avant va tanga avant bio 1000 esprits parce que ayebi comprendre hein bako kwanga yo mais na scène o pesa ko kwanga. Restons toujours là dans le dossier. Est-ce que c'est arrivé déjà que vous avez un rôle moi passionné moi star au jeune mais ça le peut moi père par rapport au jeune c'est déjà arrivé. Non premièrement nous bilo qu'on a pas nga père ils a raté. Ko jouer dans soba star nene. Hein? Ko jouer dans la vie de loin et la star nene. C'est ça complexe dans un honnête yanan. Pour na au moins star ba benga ya théâtre. Vie de loin na jouer na. Même vidéo na ngetambola partout awa na ensemble sa vie de loin tout le monde a yebi. Na OPJ na ba veste ko jouer dans la vie de loin na jouer dans na sai na makaku moi na jouer dans na sai pour na zaka acteur na e na jouer rapper dans na sobe so yebi sanga na banga sko neti nani susu na ba mama mikolo na jouer déjà na nani ba mama na biso ba mama moseka ba les reste exactement et pesa mama chako na noté te repose moli moné pe manaki na jouer que tante metozaki groupe moko so yebi sanga mutu na ozana perne na kozana perne te to kozala batie biso action na wela no bimisa message te mais ngana ba j'ai des arandeni je l'ai par rapport au centurier ah banda maloba to songa na banda maloba na banda j'ai sur scène mais na banda maman na jouer te na banda jouer mba mo nanu na expression tant que yaza doyer ayeba expression mo na jouer eza nini ponga na kota to pesa mba mo. Merci beaucoup Rihanna Nsole vraiment on a des questions et on sort toujours ben na bête bleu parce qu'elle en a vraiment trop. Alors qu'est-ce qui s'est arrivé déjà que vous jouez rôle na chérie des à la tableau mobile na yot bo jouer pena mais na ndenge bo jouer là mobile la pesi pena makambu occupé bien mon ndeti ya solo ko senti pena oningani mais eza na on scène c'est arrivé déjà non to za batu to za être humain nzoto jamalo yo mobile ngana moi si vous comprenez o mobile ngana moi si to na babilo musu to sala ka to da sur scène na côté sur scène pesa penza to lo baka artiste za na sexité toko vanda bon changer liblamba liboso non mais eza na rôle musu na koti pona kota ngo bien fona kanta ex na nga to na kanta présent na nga na zana yi pona sango kitoko mais tant yo pe ya mobali au kota sur scène au kota au raisonner to kota ni to sala ngo na scène mais na tsango na mutu te po mobali na nga te eza pona mbulo tout type penza bio senti te tout à te et tout à son attaque ngo na bolingo mais na tsango na yebike no sa na jouer ya suka na nga ya kufa na tsango na mutu te action sili ozongi normal tozonga normal ba monter après 5 secondes ozonga malembe vrai acteur so bati action abimisa mba monter avandaka ajoana na mutema na e kati nanu attends-moi 2 secondes mo si ma manifester so bati couper asila mba morote ba acteur amini baza ba yebisa asila mba morote so bati couper omona eloko wana ezaye moi après 5 minutes mo be azongi mobimba. Tu peux dire quoi dans Balobaka? Il y a une grande différence d'artiste en Abyss et artiste en Nigeria. Si c'est un rôle, il faut s'embrasser. C'est comme si Bino Bossala a un likolo. Comment? Vous évitez naka par rapport au cas. Ah, Opena, moi c'était mais t'as pas joué. Pourquoi Abyss tous à la moi ba réserve? Parce que tous à ba réserve Abyss tous à ba aimer. Parce que tous à peine ba lié na ba site. Il y a retourné ba film ya kitoko te. Comment on a bandé qu'on ça ba film kitoko ba film kitoko. Ah, s'embrasser. Écoute, toke malembe. Bon ça ba film kitoko. Na Nigeria, ko compagnie Nigeria na biso te. Na kon na biso za kitoko, mo na biso za kitoko. Mais na Nigeria ba uniquement na ville mo ba tongela ba star na bango. On a retourné ba film. Oui, effectivement.
ko tourner ba film na bango toke malem peut to comme na likamba bizi wana ba tongela bango ko zane taper exemple limité mobimba ezaka ka pona ba scénariste ba kenda ko sa ba scénario tout c'est ça tozongi susu na ba aéroport na bango baza permis ba kendaka ko sala ba scénario tina kati ba aéroport na bango na ba bureau wana tout même na kati ya avion c'est ça même na ba beach na bango basala bongo place o eza ya bango parce que biso na Congo awa bo permettre na biso na ba aéroport te bo ba avion te si ko point te bolinga bo permettre biso ka air abuse c'est que photos à limiter pe bango ko ba l'équipe biso ba lekala bango biso c'est l'une des raisons au PC par rapport ya mais oui effectivement ceux qui ba lingi to comme ko s'embrasser nde bango basalaka c'est que basala so ba site kitoko ba pesa biso ba bon ta ba site ba pesa biso te mende to mesana ka ko singa ba pesa biso ba accès tokenda place au bango nyoso basalaka tant to lo ba théâtre za vie réelle c'est que faut ça arrêter to checker Pierron Ndomba sa voyage à sur Dubaï c'est que faut que a tourner peine à Dubaï faut to moni na matin avion to moni na aéroport na biso c'est que ba avion décoller accueillir faut to mona ba bilo ka bongo c'est que ta imne bo kata biso ba bilo mususu c'est comme boninka ya busy point bon mon on est soit brossette so na ba mauvaise à l'aise ngana yozwang mais baninga na biso na ba tourner l'état na bango atela bango ba médecin bazawana ava ba tola makambo tuti ya ba biz makambo tu ya mbanga tu ino yo peso biz me produit bena e coach na non c'est ça ba oui ba bain de bouche ezali ngana tie bain de bouche na ndako na ngava bilima na brosser na tie ba bain de bouche na ngana na cesse ba blo na ce qu'on a ye yo mnoneza sola ngai faut jouer ka opc ka ya opc poani pour cachango producteur opéra ya combien opc non infection éthique quand même soupe cachango et traiter na maladie na ngana zoité c'est que na bombela lèvre na ngai pas partenaire na ngai na solo la rabena te ko sola c'est trop difficile comme ko solo là et comme le roi dans sa cop côté vraiment na santa bena sa bolingo non on a à l'aise na ko mo solo mo ba ya chwaka. Et voilà, merci beaucoup. Nous sommes là avec Rihanna. C'est elle, Rihanna Nsolo. C'est un artiste, comédien ou évoluera au sein du groupe Lisboy, fondation de l'artiste phénomène la DSB. Moi, question d'actualité, vite fait. Et puis, on a manqué quand on a un scénario. Le oyoto là, les tola mouki. Après, il y a un scénario Souzi, Bantou. Tout le monde est une prophétesse. Moi, c'est l'émission. Elle a parlé qu'après 3 ans avant, artiste et comédien, moi, Koufa. Comme vous qui m'ont fait un abisso, comment Omar, Pierroté, Omar et plutôt. Nous avons vu artiste et comédien. Comment on a Pierrot? Nous avons vu Omar Kabongo. À Rotika Bisso après 3 mois. Comment vous avez vu est-ce que révélation nous a confirmé? Il faut autant à combo. Il y a beaucoup de fois où l'artiste a un téléphone. Premièrement, nous avons un diable. Tangu succès ya mutueze ya élévation mutueze ya côté pe ya famille ya diable eze mata souci na ye ya maman prophétesse na lokuta souci na ye lokuta ta mosala nzambe quand même chamala nga ya na so na pesa mtu vérité pas midi chez elle et là mon ça va pas midi chez elle au monde n'a pas noté amukamate amurigi e pa ya prophétesse wana tangu yo zo le kana TV oza mosala nzambe au monde li mutu na yo bon moni mutu artiste na bino azo sa fierté ya mboka lokwa Omar Kabongo yo le kana TVT on ba n'importe quoi na communauté yo luka batu naza numéro ya Omar Kabongo même ye muto yambaki na chaîne na ye wana même journaliste wana même caméraman wana non naza posa numéro ya Omar Kabongo na ko pesa nga numéro na alors Omar Kabongo naza muto tel na moni boy kende boye sala boye poko maboye bo tanga ite mais luka pasteur na yo bon comprendre nga likamanga epesa nga mwa kanda mingi ça fait très mal luka pasteur na yo be luka basala nzambe na oyo sola na bango couper pardon yo robenga obite bopesa nga numéro ya Omar Kabongo tango obenga za mukolo aza responsable yo kayo est-ce que ogangi yo na téléphone lobi ni pona nga non tango sepela na mutu bezo lula mutu benga mutu lobi na ye allo te problème eza boye na monelo boye luka pasteur na yo be luka mutu alandela kona ba prière sollicite la problème na moni boye mukola zalaka bongo be musala nzamba solo zalaka bongo yango na yebisa batu ebele na tanga suka même nzamba lobongo na tanga suka ba faux prophète ba robima bino bozalaka likambo esala masima bino bobima tous les prophètes les kana YouTube c'est un aventurier bien pe baza ba exception bazali baza ba lokuta poanini tant to vandaka awa eloko ebimite ba bimaka te. Vous comprenez? Après, il sa message. Ce qui lui est, son message. Tout le monde a succès pour tout le monde dans ma chaîne YouTube.
muto ana top loko marka bongo azate. Mais oui, Garçon. Na garçon. Bobo. Non, totina numéro 1 ezaba marka bongo ba deuxième ba bobo ba ko ya ba Piron Dombas ba ko ya. Ça yo c'est bon au classement selon yo. Ngane na tala film ndé na omona. Ninga jouera bien to. Non, a joué bien, a posé. Mara joue bien koleka bobo. Selon nga o marka bongo joue bien koleka bobo manoka. Selon nga na tala ka bona miso ah. Point de vue. Mais oui, c'était comédie et carte sont. Mais oui, selon nga c'est le casting na ngasa na sala. Na linga na benga ba papa, na ozono numéro 1 o marka bongo, deuxième na tie bobo manoka, troisième na tie Piron Dombas. Vous comprenez? Mais oui, wana nga, selon casting na nga. Ada ilunga. Bon, ada ilunga na zoke mingi kota ba jeune, on ba autorité ba père. Ba jeune ba père. Boba joue autorité père. Te père ngonyo c'est ba maquillage te jeune, ne za na couple na yo. On ne bo vivre ka. C'est le bongo. Ba jeune ba bobo ba lokwa ba jeune. Joua jeune, joua ne kitoko. Papa joue papa mais papa normal. Normal, papa normal mais ba vie de loin te, papa bazala. Na ba vie de ba papa ya ba marque en tokela na be sobe bazali, ba vie de le bazali. Vous comprenez? Na ba sens wana. Selon Ariana, c'est le casting nanga, le songa ça ba filmer nanga. Wona eza idéologie nanga. Na lobby te na critiquer be président Boboté. Président Bobo pas jouer mais selon avis nanga. Nebe président bazana ba blone on a soka sali habité eloko fona cha mutu téléphone cha mutu tel ndenga rien na mbula na mutu na le leçon c'est ba filmer nanga pour la langue peut ba 2 à 3 ans ça ba filmer nanga peu et ça bon comme madame la DG te naza madame te naza déjà yo yebi to ke non to simba ko par rapport à chaîne document chef te madame la DG oza patron chaîne ayo. Donc voilà. Na ba sasi wana nzamba osunga so li pamboleze ya kokima te merci pour na ba bénédiction nazo pesa nga vraiment ba kima bénédiction te comprendre mais ma prophétesse nanga na biaza lokuta prophétesse ça solo nga na mona na YouTube eza papa na biso azaki kachero na Vasco muta uti prophétesse solo andi makina ndeni a uti na monde ya mabe abongoli motema ayepa nkolo ba ona so bazana baza ba frapper ba men ba ya ko kwala batu surtout ba bike batu na poto balinga prophétie voilà chama tous en kimia voilà to c'est la mayo publicité te imagine toi mutu na TV aye biso bike po libala no bonga mela mai oyo zwa savant au somba ya saleli mai prière non kondimeza motema nanga kondimeza motema nanga. Est-ce que bon, quand il y a salé mai oyo, pesa nga gratuit, $5, $10 yani. On va dire que ça cop. Et ça cop et ça job, caillou. Ce sont des aventuriers, des prophétesses. Maman prophétesse soit tanga comme marka bongo na ebisio. Zo ta éduquer mon bali na yo, zo ta éduquer famille na yo. S'il vous plaît vraiment na combat marka bongo, aza moko ba star azo pesa fierté na mboka Congo azo bunda pona Congo pona art so zaki mosala nzamba solo falo sambela nzambe pona omaka bongo falo contacter omaka bongo ndenga privé mama oya boti omaka bongo na tata boti omaka bongo ata ko belisa akufa lelo so nzamba permettre ta akufa te alors ozama loba moko to koloba na vie ya Omar oza nzamba la kisi ekaka diable pe ba discipline be ngake ba ngake nzambe diable bato basala pas diable babenga pe mokonzi na bango nzambe c'est que yo oza prophétesse sa diable ngam na ebisio c'est que rien sur le tu parles na lobby na yo oza ndoki au moins tango lingo yo etufo mar oza mamba famille na yete na informer oza mamba famille o maka bongo te alors laisse tomber na kombo maka bongo asa jeune o azo bunda vie na ye tout le monde a mon enda na c'est tout. Et voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Allez-y comprendre, ça fait très mal comment on a basala nzambe ba opé ça va message boy luka mutu na téléphone bengaye lo banzamba talisinga boy pona yo, c'est pas important de passer à la télé qu'on peut un message qui recouvre après 3 ans après, ça fait très mal. Ça on dit que lelo s'il vous plaît, tous en normal. Lelo bou o marka bon, enfin pas ba o marka bazana ba mystique hein. Ba marka ba blo mobe. Le va faire ego là. La plainte, la fouille là. Eh, Mariana, mais Héroda Mukamata Mourigi. À la recherche. Ba lukayo. Okute mama mutem subine bosola te bolo banarate. Bino boko maka so mutu akufi boye. Na ebisi bino boye ka siko vana likambo solo. Boye boye mutu akufi te. Mutu akufi te boye.
Au moins que bino me prophétesse wana na biso bino pe ba journaliste. Bo sa milinga na kasa bandeko. Ya milinga invité qui na message. Non, au moins ni chamala. Nina yebeli chamala mutu moko ye na micro na yo. Ou bien Nicolas Mokondi, ou bien Dorcas a démarré ya no yambete. Là c'est normal. On comprend ngo. Mais surtout yo mutu ye pas aloba mabe na combat artiste ya moka na yo. Ya musala nzamba epesa sera message en col. Faux prophète na ici bango mama faux prophète. Yo mo mi sambe no mobali no ya vina yo. Ana mobali te. Ana mobali. Bana mibali te. Baba katula soif. Est-ce que sukoli se makolo prophète ça nani azak bakatula soif au moins bazana buchi mo benenda kwa bomba makolo no na sa makolo sukoli ngo bien ozo bimisa sous-vêtement bisa no so masuba mais ozo ya na TV otanga kombo mutu pourquoi mo lingo blague na bilaki mabe aza musala nzamba kokanga ta faux prophète pauvre prophète neto yeba benga mutu na biya biso to sambela na église ngo nga za catholique na longwa catholique na koma na bima. Tout le monde a sa connaît, soit bimat. Soit moi, il est mon préfet. Ariana. Tout. Amen. Elles sont Ariana qui était à l'Irlande. Beaucoup d'années. Nous avons monsieur la belle en place ensemble la rappel catholique. Pour la route catholique. Comment on appelle les Cambériano? Allô, Zawad. Moi, Nicolo Kébé. Nous avons raté maman en bas, mais les qui a boy. Parce que les gens qui ont fait la benga, est-ce que les gens qui ont télé? Au moins, que les vrais prophètes bango. Comprenez? Na leka na komoka likolo pasi ngamba na komoka ka likolo pasi awa so omona mono amo esalama okomwana eleki nango parce que amona kango déjà on va abenga rien na likambo sala ngo boy sala qui ba artiste comédien teo tea ngai amona fina ngai na boy ngana zono idée tena ke obwakela moninga maladi omoni maladi wana zwaki chamala parce que pour la linga ki mobala mutu wana kota sincérité ba se peno ba commentaire. Comprends? Abokelenge zwaki nga pona linga mobala mutu. Siko nga na lingi mobali noté. Na bebi solo musala noté. Na becho 12 pété. Siko yebisa obokela malade zo apwana. Nga vana yabo. Malédiction sans cause. Sans cause. Mais tato aboti nga twaki super mena te. Pa mère na biso ezwanga te. Moni na teti na mo itina teti na butu. C'est que ezwanga te. En plus nga na zo ka 10 000 nga na pesa ko fond. Bilo wane yande. Mais oui, effectivement, Babylon on a monsieur la batu poani la oti accès azo zwambongo na pe manzambe akanisa nzambe te. Ngana tsaka dim na tsaka fronde bo monanga a. Chaque dingambula la bebete nga ka église. Mais ba ndinga msuba mbole bete ba ngona hotel. So yebisa so konza makoma saba kama pana nga. OK na jalo. Te ngaza ngana ana a hotel te. Ajo ngamna na batrana OK na bakana na hotel ndeni. Ngana ajo kota so hotel te. Tel atanda ko eza Chamala na age nanga ngana na kiboba nanga noko so lingo linga foza na kiboba na pove uto sangota na mutuka bon hotel aso caméra cacheza bacha ba cri nanga na lela na internet to si na mutuka nyinga ba hotel ba cri nanga na internet c'est ça. Voilà, les y comprendre, nous sommes en direct avec Rihanna Nsole, mais tout le monde a quand on peut faire artiste comme tout ce monde artiste na biso Serge papa Serge le Colomba souye c'est que utika koto marambango ka toloba sikoyo eza plus important chamala Rihanna sur la belle qui peut essayer à 8 place utaki so faut ça les forces à descendre papa Serge tout nemba sonné uti wapi mutu na vie na e na bi conduite à papa Serge te na bi le passer papa Serge te on comprend faut ce koye papa Serge azoli mbaso ngo wapi na osenga ka papa Serge nzamba sunga yo. C'est mon vieux on a lingara, c'est mon ninga benga bébé nanga matama minene nzamba sungaye, ya mabe comme il a été ya malamu comme il a été malade ya kambangu mais et si ya malé. Merci beaucoup. Tout est peu au monde a joué qui rôle moro boyé, azaki na mbasu. Après rôle wana, a ozongo ya solo. Est-ce que tant beau jouer rôle musubo banga peut-être que rôle jouer moi prière rebelle et ça la continuité après scène. Neti ngai vraiment na place wana nana conseil na pesa papa Serge na mukolo nanga na âge normal. Papa Serge azana mukolo nanga na art. Azana expérience ya art. Tant que papa so rôle, et que rôle auto, moni to sala film ba kindoki, ya ba mama malade to sa musa bandoki. Alors faut forcer vie de prière. Yo forcer kako jouer, forcer vie de prière. On comprend? Emson doki amonde yo sambusier. Et article bongo te, faut nyato bord. Tant on a vie de prière bien, c'est ça.
Et voilà, merci beaucoup. Bientôt, on va chercher avec notre invité. On va clôturer notre dossier à Liwa et notre sœur Suzy Bintou Oyo. Et ça, ça l'a pas si, Batou Bazolela, famille biologique Bazolela, famille artistique Bazolela. Mais ça, je ne sais pas, ça n'a pas artiste comédien, tout comment Bako se comporter dans Liwa et Suzy. Et là, on enseigne à cas artiste comédien, ni on se place Tozali. Même Ngariana, autant la fête, ça va comédien, bien Kindara, Tinga Matanga. Tous les là bazolela biso to bossa na poto za famille na ye biologique te mais trop etika na famille na ye na yo ka bande ko nemi so ba dessin animé na biso to linga to mona yo comme comprendre chamalanga na kolobelo mo papa na nga sali déjà 8 ans en maladie na ye sa tenzamba boma ye na linga za la na yebi que chaque semaine na so ma pampex mutu nyoso linga ndeko na ye to le la vana limemia pe na boto aussi ne bande ko catholique balobaka okula nzoto ya Kristo na limeme biso pe to le vana limeme pe na botos moi ba coutrement na biso pe meza kitoko to le ndeko na biso kitoko to lela to comme ça tiende to okene matanga wana na lemba e koma place na biso ya staff place na biso ya mbwakela place na biso na lukaka nemi na ngamo to ko kutane kula to sila non imikeza wana martyr ezana kebo bunda to ayaka ko bunda place bat bazana mona keza makasi te mais beaucoup na place ya bino mibale to ebike bata ba garde esprit ba kutana wana bata ba YouTube ba garde ba lukana ka ba kutana wana net ngai sebi na zana ranki no place matanga wana ko bundisa ngate po place na ogani ngame ça l'effort yeba ke rien sur vana na bandal avant na bandal na le ka côté ni poto kutana to bunda po jamais ko feza la cop na ngana linga bitumba yo bunda lemba ko sa ba jeté chama so yelinga ndenga mabe na boka likofi kitoko alors ça l'effort yeba ke rien sur le ka côté ni so ko moni mzoro yeba te fo benga chamala fona zo rien sur le ka ba côté ni kanga eta liboso ba metro wana bundisanga na bunda no kitoko mais ko yate place matanga oyo bundisanga so to finga na to swana le kanga nga pena le ka po place na ozongisa te na tana ozongisa te caméra ye mo lo kwenta bangi yo mais na bangi te mais na tana mais na beta yo mais tout ça les photos hier matanga to le la normal. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bientôt on va chuter avec notre invité Rihanna Solo. On va chuter avec vous la question. Moni, comment artiste et comédien? Nous sommes là toujours, allez-y comprendre, c'est elle notre invité Rihanna Solo. Rihanna Solo, mais un groupe sans souci, Bokabwana, Badoué, Bakabwana, Basalara, mon groupe, mon Pandi. Binobe Bokréa, et l'on n'a bien pas Makaya, mais tu es baraté jusqu'à là, tu es battu volé. Te, tu vas comprendre, mais tu biso, tu es ancien du groupe sans souci. Bango Batika là. Les lois battent parmi les anciens. Oui, parmi les lois battent ba poudresse. Papa Makaya. Papa Makaya pas avec ancien. Papa Makaya pas avec ancien. Tant qu'on sentit que asa l'est côté ancien. Les lois comme benga biso que amona ba ancien mingi, eza ya ba poudre de chasse. Mais non, ça Papa Makaya c'est mon vieux V5. Tozaki na posa ya to démarrer mutu oyo faitaki mutu mususu. Ça qui va mutu mususu anga yoka ya ye. Mais tant que ça yo vieux mais prochainement, il va recevoir un petit, il va recevoir un banane. Comprendre? Solo na biso ve mabiento ke be bansie bazali. Basie o bansie bazali. Baza bansie balonga na groupe sans souci mais toza sa mam na biso dirigé par Omar Kabongo. Biso nem to tsaina nko. Omar Kabongo boye me biso to tsai. Tseka nanko. Tsaina nko parce que ça na bagage. Aza na bagage no linga trop mar. To na linga mutu aza mayele. So azoboza. Yo ko linga ke makasi trop kum. Na kumisa mutu a mayele. Na kumisa azoba te. Chalope passe ne ba bia akufa. Te akufa ndeni. Chamalanga linga yo, tsalinga peni. Message ka ba pesika. Te akufa te. O ma so akufa nzembe mtu aboma ye. Mtu wana salo mate. Asalo mate akufa ta ozala akufa ndeni. Mission na nzamba tinelo na samokino ko kusamite. Eza ba miete osala. Eza ma bele ko sala. Ta la garçon na ba charge hein. Ana ba charge. Si tu peux pas nous sur la théâtre, ce n'est pas un pantalon, mais tu as ma charge bon toujours propre, toujours élégant. Merci beaucoup. Dernière question pour chuter avec vous, Rihanna Solo. Tout le monde m'attend à nous souci bantu artiste et baé ba koula bien sûr mais tout le monde presque artiste baé qui 50 39 bazana ba téléphone ba ça ba direct nous ba zolete mais baza concentrer toujours ba image ba belo ko fait ba tikande ba journaliste ba ko filmer mais ba ngomo ba ko feli ba ko filmer ko leka na ba journaliste. Premièrement, non, ça bande de ba comédie biso tout ba boya ba chaîne bato. Ta ba boya ba chaîne ba super ba chaîne. Rien na sur les TV ezaliti. Rien na sur les TV ezali mais au monde na ba Florana do kasi na ba Gasly. Na ça musana ba chaîne bato na mo musala. Même patron na je te sali maman Liliane ba sengana, mon patron na nga vema futa nga mbongo.
ayebi ke soko artiste et comédien akufi rien sur la tombe la téléphone parce que tous un partenaire na ngadi de Diasso Dieu Diasso n'était que ça caméraman yeni mpesala musalana na yeba kaka za na matanga moko de komaka retard ya ba jema ko konzo mona na TikTok na ça na zo vidéo yo ne kono akufi c'est que mino bozo sepende bande ko bazo kufa ba chaîne mine matana ba vue tant que bolingi boza ba patron ba chaîne boza ba boss ba chaîne boza loka ba malili ba sengana azana na cameraman na ye boza loka ba riana so le biso tona ba chaîne na biso événement ezali cameraman ozo elema côté ninga ngana na tante poni te yango to za bino boza ka belo côté poni te da bo vana matanga be mona msu belvi be sila ou be pechanga ou be dina na azu téléphone yemo film filmateur tout son non au moins que boza ba bassesse mais si ba comédien nyo so batombola tala ngam na lobby rien so le bois ba bassesse bois ba lâche comprendre bona sens ya ki bo mototé ezate muninga akufi mundeko no izo filmer c'est après à la longue bobi que boza la patronne non la patronne eza Belvi eza Pechanga eza Ursi eza Pechanga eza Sila eza Dinana parce que tout le monde a bon na matanga bon ba vana boy 2 minutes bon moi événement ça chaîne na bango pour nini engager caméraman ba caméraman ba famille na bango ba na pas sa mbongo engager caméraman chaque événement caméraman azolo élément côté lio tala ba onyo so batikela sauf ba tuna tangi boza belo côté so banga te boy to longoli pe mama fleur bango pas appel chaîne na wenge longoli wenge te na longoli mama fleur bango na Vivienne Biel na Mirma bango pe bazala ba caméraman na bango na yebi ete nan wenge on est Karine Pala non s'il vous plaît mommy c'est mommy eh j'ai beaucoup de respect banga fort ouais beaucoup de respect est-ce au moins pas na chaîne anina est-ce au moins Karine Pala simi téléphone au moins qui fleur bango simba téléphone au moins qui vivait la bien la simbaki ba simbaki te bango de ba patron bango ba tambongo bango wana bon on se baza belo côté comprendre très bien bona baza belo côté na bisi bino po mutambongo avandra mutambongo lobarati mutambongo so akomi batu boye ba prêtre avandi wana mama Mireille Mondenda avandi wana Elia bana chango mutu azolobela bana chango kala mingi te na parlement c'est Myriam Mondenda motema papa obi aidim moi si moko mobali moko vous comprenez banda botama mobali diverger wana balaye mobali diverger wana balaye zakane no ex mais oui te ndenge faire rigola loba c'est ça mutu alobela ngana lobi siko na ndenge faire rigola pongo na bimisa loba bongo na bimisa loko na yo otela ngai epwani loko ngana yebi te ngana yebi ma Myriam banda botama mobali na moko papa obi aidini na lobi bota bana na yebi mambo wana te pardon te mambo ba théâtre te ba molobeli ya bana changu kama te ma Myriam Mondenda zobima véritablement na changu c'est Myriam Mondenda rien sur le qui parle ça je vais retenir pour le dossier autour de papa ba commentaire et ba sœur na bino artiste comédien toujours caméra message nous te conseille tant qu'il y a un artiste comédien occuper ça ba sœur na majorité otala batu nyonso batombola ba téléphone ya ba mikolo na ngana âge vérifier bien bazana mikolo na ngana âge ba mikolo na ngana art ba pe mikolo na ngana yeba pa benga ba star parce que place na mona ba faux star na diminara bango rien sur la chaîne rien sur la boya mutupe na tombola na téléphone te laisse na premier jour bozo loko mo ya somo boa bitema te boa biloko te alors ba yamba chaîne mine comme monétiser te bozo ba malonga te parce que bozo na ba tout te très bien on comprend ba patron les ba fleur bango ba Vivienne da miel ba Karine Pala ba Belvi ba Dinana ba Ursi Pechanga ba Sila Bisalu on comprend ba patron bango wana ba on so ba tirel ba on comprend baza et le côté bango tout batona batambongo bango wana on comprend yo ne kono moi ça film raté na ba matanga ba patron ba Sila ba Belvi ba Dinana ba Wenge ba sala ba jeu wana te on comprend ba sala ba jeu wana te bango ba vandi boye ba cameraman ba bosa musala ba mi bali wana ba ndeko na biso wana baza pe na ba famille faut pas travailler trop bozwa bango bo engager bango so ni osaba biloko na ba téléphone misala yo moko na ndako mais événement ndeko na yo joua na yo bino pe boza pe ba majorité batona mingi otala chamala baza ba acteur o ba joua pe na bango
Ba mêler ensemble. C'est ça. Bosko ngam non na ele le bote yangani. Aba bolongwa boza be logoté. Vous avez les chics. Vous avez les chics. C'est tout. Et voilà, merci beaucoup. On va clôturer le dossier artiste Nabiso P à son nom, notre artiste Sarah Sandra Bintou, donc Pemana Kimi Anzambe Ine Mutape Sanzamba Zoranabi qui courage na famille. Nzamba reconsoler. On va chuter dans dossier Oyo. On va clôturer le dossier à l'artiste Ferregola parce que tout le monde a repris trop bien. On peut sa position de soutenir à faire. Boni concert à Ferregola les 20. Bonité concert ezaki toko les 24 jours tout le monde boya. Tala rien à soler. Ami pesa na maman te mena pesa pas faire rigoler. Vraiment vous allez pas traîner d'orchestre c'est pour ça Dieu moi. Non même pas. Na bataille. Mais faire mais oui. Ngana sera bango non pas faire rigoler. Ngana wenge. Na bana ngana wenge le loto ngana wenge 4x4. Comprendre? Na wenge 4x4 tous les wenge na za na suma na bango. Même papa héritier Watanabe na soutenir na minute on a Gaulois. Na soutenir Gaulois. Baton nyoso bayebi ke Rihanna zaka wenge. Mwana nyoso bimana wenge. Nena zaka na Patrick Beckham. C'est di wenge. Bakoko wenge. Alors message za moko. Rendez-vous à le 24 juin. Nayebi ke ba Gaulois na ba glato bazaka da propre. Et là ko yebisa bango te mais oza effort le 24 le 22 bo repasser là ba polo na bino. Banga te pona mpiaka. Piaka ndeni. Stade de Marseille. Muto yemba yo benge piaka. Mbeza uzana sa piaka. Piko yemba. Si muto koma misa koma poani. Na yemba mais ate yango ndeko laksa plein kozala. Si to parier loni. Na avril. To parier kasi le belo ko ngoso na ngotona. Na fundeka to. D'accord. Na linga to parier na ebiso ke o mona faire rigolo ozala wana, o mona vena biso gbada ya motamba. Kofelo mida kozala wana o mona vena biso mukwa bongo kozala wana tala siko ba ve wana banimba kozala ba marti te soli ba via wenge baya bino bozu ba via ba tumususu bango te faut pas komba to zu bango te bango mo balobi na muno na bango est-ce que yo ndimi wa nsona kozala te c'est du quoi kozala comprendre wera sanine wa kozala te kozala marti na concert ya faire zaki meza cadeau surprise eza cadeau good bazela ete boya faire c'est là kasi ba vieux jaloux tozali zelo omona tayembela me vieux jaloux qui prouve que ça wera sanine baby ke vieux jaloux za wera na kosio mobim te wana bino mebo eza bino bokanisa bon bozo kokanisa mabe kile zamba zolinga biloko kokanisa te ba ba se kona comment ba se kana ba tutu ba bito ba vieux jaloux faire le bela wera te botika biloko wana bon mona eza ba cadeau surprise rien à toujours Gaulois côté parce que Gaulois comme Gaulois libéral ya kota ba Dorcas ba Gaulois dora ya ba Nansina ba mon kantombo yosko za Gaulois ya wapi Gaulois nyonso na contrôler bango tout yuza na bango tout wana na bango tout peut-être que na wenge va ba ya Gaulois wenge mutebanda c'est que na mukonzi na bango tout yuza na partout wana na bango tout wana na contrôler bango na Dorcas ba mon nasi tout le monde est-ce que baza na relation te na tonu Gaulois na oh na yete na za Gaulois na za wenge ebi ke bango baza bato balinga ba comprendre te rien na solo c'est dit wenge oya ma ba Liverpool ozo ya ma ba Dorcas s'il vous plaît rien na solo c'est dit wenge ça veut dire mon anyo sabima na wenge na soutenir en 100% même bon mon qui héritier watana ba betaki na soutenir qui na bela ki batubaya pourquoi pas papa Hervé na soutenir on bon tous les 24. Après les 24, non, c'est l'analyse. Nous avons dit héritier de Watana. Pour la fierté à Wenge. On a Wenge. On a Wenge. 12 wakop nanga. Chic bonjour. T'as comme ça. Chic bonjour. C'est qui maranga. Chic bonjour. Et puis son nyo soit les angai. Cause on avait ma boye. Couleur moko c'est du Wenge. Pour na moi chali. Comment? C'est du Wenge. Choco et Arabi sauté. Naturel, c'est du Wenge. Comprends? Merci. Et voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Là, c'était Rihanna Ntsole. C'est un artiste, comédienne. Ouais, voilà, au sein du groupe Lisboy, fondation de l'artiste, la DSB. Rihanna Toromi Nasuka, programme Ayo, dédicace notre chute dans pour l'émission. Merci beaucoup. On a passé nous dédicace dans le bosso panayo moko. Na habité sur la patron chaîne, sur la colochène azali. Patron cordon touche. Merci, na pesi pesi patron na yo mbote, na pesi na famille mbote et pourquoi pas Nicolas Mokonzi. Ba fan tout balinganga,
na babone tout batalaka oyo na bango nyonso bakommente mabe na bango nyonso bakommente bien napesi bango mbote bakomenta bolon parce basepela. Merci beaucoup na maman tout ya RD Congo premièrement non numéro 1 na maman Denise Nyakero bientôt là toke na mois de mars maman na peso de ba fête na avant na maman chérie kwa botariana sole mon ça qui toko fille ça naturel ça make up atamola ngoko yetsa micro on a ça peut trop. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Comprendre. Merci beaucoup. Long jambe. Et ça passe. À la taragnoso. La long jambe, le roi banana ketchup. T'es un long jambe, il y en a soli. Mais faut voir la Patricia Parker. On a allé qui n'a. Long jambe, le roi baba. Long jambe n'a la Patricia Parker. Naomi Paluku, Christelle Paluku. On a allé qui n'a pas fait ni soli. Ngana mona famille solo yo ko tsanga la famille musunde la maman n'a problème na libala eza le kamba ressemblance na ngabe pourquoi ko rien eza le kamba ressemblance so lukela maman long jambe lokwa na ketchup ko mo kima ko lukela nga problème na libala ya maman na ngoko luka problème na ajo maman na ngoko que divorce yana sur ba dédicace on va chuter avec dédicace na nga na pesa ba gaulois tout vous avez ma branché le 24 juin venez nombreux tout le monde est gaulois alinga ba gaulois tout place bozali boya vraiment tout ça le Cameroun tout ça le Cameroun elengi tout ça va le Cameroun elengi na aso na bamboto pesa te pas bakaba pété la pesa la famille nanga. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous aimez cette émission, un grand merci à notre équipe pour tenir sur compagnie. Merci beaucoup à vous Mélanie à la caméra, Hervé Chinois, Tonton Play dans le montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent des portes. Là je vois mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre. Kenny West, garçon de la ville, LK Service, Lorette Compressor, Maman Kondi, Natacha Gola qui me suit depuis Paris. Merci à vous et Faris Abdallah pour acheter cette émission. Faïta Katale à Moulouba de Luxe quoi. Star sans micro. Faïta Katale à perso. On se retrouve à la prochaine fois pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne de télévision. Au revoir et à la prochaine. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Hey,